Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Oh, Amen, Alléluia, Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, la méditation na biso, na poko na lopo toko na partage. Donc dans cet après-midi, alelo toko bondela nzambe to pambolo to kumisio. Leka liboso na partage opo yo kokisa yango. Papa to baby signon saboke seni que cela au nom de Jésus. Bible lobi, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Papa to pambolo na bikela moyo yo sala. Tala kitoko bikela moyo sala nzambe. Nani akokani na yo papa. Maloba ya moto kome makufa kasi ya yo kome makufa. To sengi olobela biso quelque chose dans cet après-midi. To baby signor saboke c'est au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit soit contrôle du début à la fin. Père, nous te glorifions. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Na méditation na biso ya lelo poto koto na partage malgré mon pépé place nazali. To côté akaka na mon pépé oyo. Tozo ba livre na biso na Exode poto sisa ki déjà Genèse to kota ki na Exode. Tozu Exode chapitre 4 verset 1. To kotanga na kombo na Yesu. Bien-aimé Totanga. Moïse répondit au Seigneur, mais les Israélites ne voudront pas me croire, ni m'obéir. Ils me diront, Seigneur, n'était pas apparu. Le Seigneur lui demanda, que tiens-tu à la main? Un bâton, jette-le à terre. Moïse obéit. Le bâton transforma en serpent. Moïse s'en écarta vivement, mais le Seigneur lui dit, avance ta main et saisis-le par la queue. Moïse avança la main et le poignard, le serpent devient un bâton dans sa main. Le Seigneur dit, voilà quoi convaincre les Israélites que je te suis apparu moi, le Dieu de leurs ancêtres, Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Et maintenant continua-t-il, mets ta main sur ta poitrine. Moïse obéit. Mais quand il retira sa main, il vit qu'elle était blanche comme la neige. Ouvert le lèpre, remets-la sur ta poitrine. Ordonna le Seigneur. Moïse obéit. Quand il retira la main, elle était redevenue normale. Le Seigneur lui déclara, si les Israélites ne te croiront pas et n'obéissaient pas malgré le premier miracle, ils croiront à cause du second. Et s'ils persistent à ne pas croire, à ne pas t'obéir, malgré ces deux miracles, tu prendras l'eau du Nil et tu le verseras sur le sol. Cette eau s'y transformera en sang. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seignor, na partage na biso na cet après-midi, tozali kaka kozo kolobela suite oyo tolobaki oyo toza kosala. Tolobelaki na ba cassette précédente. Moïse akutanaki na Nzambe bien-aimé. Alobaki Nzambe. Yo lobi ozali Nzambe na Israël. Nga na yebi peuple wana malamu. Bandima kabinzima nzima te. Alléluia. Na yebi peuple wana malamu. Bazali batetu. Bandima kabinzima nzima te. Nga na koyebisa bango kombo na yo nani. Ayebisa ki ele je suis. Bien-aimé, aibisaki ye nazali o nazali, toyokaki yango. Mais Moïse nzokande asukaki wana te. Moïse alobi Nzambe na yebi peuple wana. Ngai kutu so na kimi na mboka o ezali pona lingaki na kote la bango. Bango ba yebisinga yo za Nzambe te, qui t'a établi juge entre nous et nos frères. Yango raison na kimelaki. Bazali bato yo bandima kabindima ndima te. Bien-aimé dans le Seigneur. To fungana nu parenthèse oyo. Ezali pe qualité ya kozala lolenge wana. Atako ekomaki pe défaut. Mais bandimi ya lelo bazali bandimi o bandima kabindima ndima. Bandimi ya lelo isajo ebisa bango kaka na kufaki na lamuki. Namonaki Lola, namonaki Satan, namonaki boye, ona zalaki nganga okomona. Bandimi ya lelo bakomi ko croire, bakomi ko fuka mela mutu wana, bakomi ko tindela eba dimi, meme na mboka ya poto. Soki kaka mutu alobi nga na salela ki Satana, na simba ki ba magie, na lekisa mama na tata, ata lokuta ya solo, discernement ezali te. Bango bazali kaka oui amen. Yango balobi mon peuple périt manque de connaissance. Yango tomoni batu mususu bazabi ndima, batu mususu bazabi yoka, batu mususu bayoka kana makambo ya koyoka te. Bango bazaka koyoka, bango bazaka kondima.
likambo ate ezalaki bongo te, bango baza kaka kondima, bango baza kaka koyoka, ata likambo eza na lolenge wana te. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali kolobela na tina ya likambo oyo ezali kolelisa mokili. Batu bakomi bindima ndima. Me peuple na Israël alobaki na kondimaka aboete. Na kondimaka aboete. Alléluia. Na kondimaka aboete. Lelo tomoni batu bakomi kaka kondima. Moïse alobi Nzambe na okendo yebisa bango eske bakondima. Nga na yebi batu wana malamu. Nzambe alobi ozana nini na loboko na yo. Moïse azongisi baton. Alobi bwaka baton wana ekomaki nyoka bien-aimé. Moïse alobi kende kolakisa bango. Soki bakondima ote sala miracle oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, na inko yebisa yo eloko moko. Moïse, Nzamba kitisaki baton to nzete likolo te. Nzamba utilisaki kaka eloko oyo Moïse azalaki nango na maboko. Lelo oyo ozali kolela bien-aimé dans le Seigneur. Bazo pakolo ba mafuta bazo peso ba mai oza komela. Oyebi kote uti, yo oza na nini? Kolobolo baka mingi ya kokeno tonga ka batu, utilize yango na kotel sango malamu. Nzambe akopambola yo, tangu mususu beaucoup parler wana, ezali baton na yo pona komema na évangile, okende koloba na ndenge ya solo. Moïse azwaki baton na ye, ezalaki inutile. Azalaki kaka kokengela yango bibwele, amataki nango na ngomba. Kende na koloba na yo wana, mata nango na ngomba ya losambo, Nzambe akochange yango. Alléluia. Yoza na nini? Olobi ke yoza stérile. Otamboli l'église nyonso. Yoza na nini? Oza na parole de Dieu. Oza na o Nzambe alobaki. Loba na Nzambe ana tikala ki ekombate. Sara tikala ki ekombate. Olobaki na mboka na omwasi akoza yekomba kozala te. Mutu ako pratiquer magie akozala te. Alléluia. Kende kolobela Nzambe likambo. Mata na ngomba na eloko ozali nango. Bien-aimé dans le Seigneur, oza na nini na loboko? Oza na nini na loboko na yo bien-aimé? Nzambe alingi utiliser ba qualité wana. A des fois biso ba chrétien tozalaka na biloko Nzambe atia biso ba qualité tozalaka nango pona ko exploiter yango tokokaka te. Yango balobi héritier soki azali mwana muke akoki ko dondwa na héritage na yete ba kotiela ye titere moko ya kokamba ye. Yango moni ba chrétien banika kotika ba bébé spirituel. Yango banika kozala toujours ba kokamba kabango. Na pekisi ba pasteur te. Na pekisi bo se confier na ba serviteur de Dieu te. Metango to komi na apostasie. Confiance nanu ya yo moko na Nzambe parce que ebele bazali ya Nzambe te. Alléluia. Yesu Masiya abaki mingi bakoya na kombo na nga bakozala ya ngai te. Alléluia. Oza na nini na loboko na yo? Oza na nini? Tomonaki na deuxième fois Nzambe ye kosala miracle na ndenge na ye moko. Mais alobika na Moïse loboko na yo yo ozali nango eza na nguya. Kotisa ngo na kati ya poitrine na yo komona lèpre. Alobi kene lisusu na basoza mokilo yo soki bandimeli yo te zwa mai oyo ya Nile. Zwa kaka mai ya Nile, bwaka yango ekokoma makila. Alléluia. Nzambe akitisaki eloko moko na lola te. Alobi kaka oyo bino boza nango bokoki koya nango na ngomba, bokoki kokota nango prière. Bien-aimé dans le Seigneur, okoki kobondela yo moko pe oboti, okoki kobondela yo moko pe ozwi musala, okoki kobondela yo moko pe miracle mwana na ope akangolami. Bonyo ozosilisa batu kolandaka batu lokola yo na nsima. Alléluia. Nzambe alobi oza na nini? Moïse alobi naza na baton. Na mataki pamba te na mataki na baton nanga. Courage on Nzambe apesa yo. Olozwaka courage ya kobundaka bunda. Kende kobundisa satana. Mata nango na ngomba. Kende kobundisa kangola libota na yo. Courage na yo wana. Ola mukaka 4h 5h. Obondela Nzambe. Olozwaka ba courage kolala kana baba. Kolala kana babisika ebongisa mite. Zwa courage kolala na sepo na libota na yo kangolama. Tika kolela pauvreté. Yo moko zali na baton ya commandement. Ozali na nzete na Moïse. Bwaka yango. Mata nango likolo na ngomba. Bien-aimé dans le Seigneur, lelo toza na temps mingi te, mais toko continuer lisusu évangile oyo. Toko continuer koloba eloko tozali toya nango pe to mata nango liboso na Nzambe.
olelaka yo lela na yo libela nzambe alobi ozali na baton ya Moïse ozali na baton ya commandement apesa yo ba grâce ebele ozali na biloko faut exploiter ozali na biloko po ya nango epai ya nzambe a façonné yango ozali na biloko oyo nzambe alingi kosalela yango atia yango na nzoto na yo na libumu ya mama na yo avant yo kota libumu ya mama na yo nzambe apesaki yo makambu yaka siko ko exploiter yango mata nango na ngomba o découvrir destin na yo bien aimé yo lobi obalaka te okobala ozali na puissance ya kolonga noko ya kanga yo ozali na puissance ya kolonga tata mwasi to ba parents bakanga yo ozali na quelque chose ozali na baton ya Moïse alléluia nzambe penza pambola biso tokolobela likambu oyo oza na nini pona likambu na yo eza kaka mbongo te bakosa yo te oza na mbongo combien opesa 10 po nzambe afungwelo te Moïse akende kopesa nzambe eloko te yaka na oyo oza nango olobi nzambe naza mwasi naza na matrice na reglaka naza capable ya kobota alléluia ozali na parole nzambe abito ozali banzambe liloba na yo ekoki ko-créer mekende nango na ngomba ezali losambo kota nango na bajeune prière okomona solution na likambo na yo alléluia mata na ngomba bien aimé mata likolo na ngomba kende na eloko oza nango nzambe penza pambola biso lelo tosuki na ngonga muke toko continuer lisusu toko lobela tia la likambo yo shalom bien aimé dans le Seigneur zwa courage na poko na lelo mata na ngomba nzamba kolakisa yo nini fo yo sala pona grâce o ya kati na yo pona makambo ya na kati na yo nini fallait yo sala po ete yo longa alléluia vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira invoque moi je te répondrai je te montrerai des choses cachées. Alors, que le pasteur invoque pour toi. Invoque toi-même. Tu as quelque chose. Que Dieu te bénisse.